nkombo ya Tata pe ya Mwana pe Elimo Santu. Amen. Mokonzi totondi obotondi zambi osangisi biso na tongo ya lelo na mokolo mwa lelo po te tokoka komanyola likolo ya mokanda ya mosantu papa. Ayebisi biso polele pe alimboleli biso mayema komami na buku ya bobimi eteni ya zomi molongo mwa ibale Exode 10, 9. Afin que tu puisses raconter cela à ton fils et au fils de ton fils. Pote oyebisa makambo maye na mwana wayo pe na koko wayo. E mokonzi onzela ya mosantu papa, oyebisi biso te tosengeli kosolola, kobeta masolo. Masolo maye makosalisa biso. Pote baninga bayeba koyoka masolo tokobeta, bakoka kokola na boyambi na bomoko na elikia pe na bolingo. Tosengi bolimbisi, zambi mbala mingi penza masolo tokoyokaka. Masolo boko bakobetaka ezali se masolo ya kotonga. Masolo ya kokitisa baninga, fake news, deep fake, bongo na bongo. Tosengi bolimbisi mokonzi. Awa tokozela elimo santo, elimo ya bosolo, elimo ya bomoko pe ya bolingo, osalisa biso pote masolo manso tokobeta, ezala se masolo maye, makosalisa baninga pote bakola na bomoi babango, na bomoto pe na molimo. E mama Maria azala molobeli pote mateya maema bota mbuma ya kitoko penza, na bomoi ya baebanso balandili na kaliye. Maria losako tondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi pe Yezu mwana wayo. Santo Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa mpe otango ya liwali ya biso. Amen. Mokonzi obenisa biso banso. Benisa mingi penza baye bazali na pasi na lopitalo. Baye bakomitungisa na bokono bobe coronavirus. Baye bazwami na boloko. Baye bakomitungisa na mikakatano na pasi ndenge na ndenge okati ya molongo. Otala biso banso na miso mangolu. Obenisa biso pe obatela biso banso. Nkombo ya Tata pe ya Mwana pe Elimo Santu. Amen.